Bonjour, monsieur Antibali. Ngai Paul Milambo. Na caméra na ngai ya surveillance na inspecteur général ya la police. Na mona kindenge baza kubuma Shebia na bazana. Shebia na bazana bakufaki. Ye njamba la raté. Bureau na e azaki na caméra ezozwa image après plus de 200 mètres. Donc mona amoni tinde babomi shina ni nani fidèle bazana. Ye comme ça munene e ba 32 sachets alors ba sali 5 minutes. Mais Shebia comme résistant qui a ça qui 25 minutes. Donc ya moi babomi fidèle bazana ndé a pozo boma. Shebia ba étouffé pendant plus de 25 minutes. Beaucoup de détails à on est sur bandeko. Rien à commenter. Est-ce qu'on a un message? Ah on est tous à bonjour monsieur Antibali. Ngai Paul Milambo. Na caméra na ngai ya surveillance na inspecteur général ya la police. Na mona kindenge baza kubuma Shebia na bazana. Bonjour, bonjour, bonsoir na balandi nyonso. Ya la voix céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, ebele. Partout dans le monde, Bosa Rolanda Biso par la internaute. Na niveau États-Unis, na Pesibino, son Mbote, Wana Moni Pasteur, César Munganga, tu es en Europe, Siwa Mbanja na Belgique, Maman Valatine Lukau na Suisse, Maman Prophétesse, Mafatou na Suède. Bozana Asie, Océanie, en Afrique. Voilà mon ingénieur Ndjibou. Sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Mao Kantiba, l'émission Bolingaka. Tout le bateau, automessage qu'on peut s'abîmer. Actualité en temps réel. Merci, Mingandeko. Les beaux gars, c'est ma caméra Ndeko. Alvi les signes naturels. Cécile Mboko, la fiti, maman de Mansera, Bandeko, Tobolingi, émission Tolo Baté, Nzambe, A, Pambolabino, vous continuez à s'abonner massivement pour Bozaka. Actualité en temps réel. Le lot, Nazo Missus Awa, on a une deuxième partie, pour Naboza Soube Klexma Mingi, na procès, il y a Floribert Shebia. Nazo un engagement Mingi. Il y a coupé ça. La vérité, le juge, au baso, l'un de la dossier à Shebia, tout bazaki na carte à rayon, tout bazaki na carte à sentir, il faut bazala arrêter, bazala juger, bazala condamner. John Numbazaki na Lubumbashi, Anerezawana, DG Mezawana, mais arrêter à Kindegni à Kobima. Nana facilita qui est à bon sur les dessous des cartes boyeba dernier sur les accords Salim. D'ailleurs c'est l'autre fois la première épisode de Makambetali à procès toujours à Shebia. Champion en tant qu'Iwana boyeba ba révélation beta makinderenin. Paul Milambo, le major Paul Milambo. Ozali mutaba no fana ndako moko na Krisa Kingakenga. De tout bas à voir mes désavoirs makoyo message est comme melaka partout dans le monde tous va contact partout dans le monde à travers les médias à comme là qui a un message major Paul Milambo na autant un message en awa sur plan si ces missions on sait qu'on a service à renseignement peut-être bandeko na autant comme awa ba ko luka ba za fit ba musu bandeko comme un message à robangisa. Naïf sabino que o ezali antibal. Ena ba antibal pamba te na miebi. Naïf sabino que non azango na makata mai. Soko na bimi na muki na zo solo makambo za se passer na kata mai yoko cha tembete. Abo yeba awa nani afasitaki ko bimisa le général John Numbi. Et puis aza censé ya ebesi kazali. Merci mingina major Paul Milambwe. Mais vous avez bien oué à awa. Comme vous avez besoin de passer qu'ils ont au samba awa, il faut y awa. Ils ont la makila ya batu mususu, ils ont la makila mo ya bololo. Ils ont la makila batu mususu nzamba salelié. Bando ki tout a famille ba osanga na meye makela ils a bololo.
lelo makila à Chebea na chauffeur ne fidèle bazana et gangi merci na bato va permettre penda procès kende toyeba nani azalaki impliqué na dossier ya Floribert Chebea avant la tchaba révélation awa non banseno d'abord interview au Paul Milan basalaka na RFI to landa bien parce qu'on a balancé nos messages à komeli ngai to na papa na biso sambisa antibala aux engagement na oya na ba information mususu oyo et début mais bi qu'ils ont très risquant ils ont compromettre ba vie à ba tebele mais je suis alité de na ebisa bino mais toi que non biso liwa to banga kate pas tout dans deux corps ya molimo na corps ya njoto oyo ku des mabe makasi au mona corps to des mabe makasi so kufi dans les seigneurs au mona ke njoto eza mabe alors bolanda interview ya Paul Milambo major o banda ko fana ndako moko na Krista Kinga o azali na niveau ndolo mais azobu ya kosamba o ya mona ki na vidéo ya caméra bon ka na message yo Paul Milambo komi ah to channel audio bolanda comme ça to landa message to continuer ah to le bateau surtout ça même langage na les boka to landa awa interview à 5 minutes to son rapporto continuer to landa. J'étais avec lui ici dans mon bureau. Il a été assassiné par le major Christian en complicité avec le général Enoum, en complicité avec le colonel Daniel. Lorsqu'on est resté avec M. Chebea, moi je me suis présenté, je m'appelle Major Paul, et lui aussi il m'a dit non, moi c'est M. Floribert Chebea, le secrétaire exécutif de la voie des sans-voix. J'ai rendez-vous avec le général Numbi. Je lui ai dit non, le général Numbi ne reviendra plus aujourd'hui. Il m'a dit non, je suis confirmé, j'ai des confirmations dans ce pays, il va revenir. On est resté avec Chebea, on est en train de parler, on a parlé beaucoup de choses, il m'a dit, il est de la voie des sans-voix, les droits de l'homme, ce n'est pas pour les civils, c'est pour tout le monde. On a commencé à parler. Maintenant, je vis, il avait uniquement des documents dans ses bras. En jetant les yeux, j'ai lu un passage là où on a écrit le rapport concernant les massacres de Bundu Congo au Bas-Congo. Et moi aussi, j'ai vite compris que ce monsieur des droits de l'homme a un rapport secret à qui il va remettre au général Enobi. J'ai déjà compris. Et c'est pourquoi il est venu avec le major Christian. Parce que les massacres de Bundu Congo, le major Christian avec ses bataillons sont concernés. Le temps qu'on parlait avec Chebea, là derrière, là en dehors, le major Christian et le colonel Daniel commençaient déjà à faire quoi? À se préparer pour l'assassinat. À 18h30, c'est le temps où on a exécuté Bazar. Parce que l'ordre était donné que toute personne qui accompagnerait Chebea, que ce soit son épouse, que ce soit son enfant, que ce soit son père ou sa mère, il doit subir le même sort que Chebea. Alors, à 18h30, on a exécuté Bazar. Et Christian, avec ces 8 policiers, que je dois citer des noms, sont entrés dans mon bureau brusquement. Et le major Christian est entré avec ces policiers et récupérer Chebea. Et lorsqu'on descendait, c'est à partir de la réception qu'il a été cagoulé. Il a été cagoulé à partir de la réception. Et mon caméra suivait tous ces mouvements. Parce que mon caméra de surveillance qui se trouve dans mon bureau et capte à 200 mètres aux environs de l'inspection générale de la police. J'ai commencé maintenant à orienter les caméras de surveillance. Jusqu'on s'est dirigé avec M. Chebea au hangar, là où le général Numbi a l'habitude de parquer son véhicule. J'ai descendu, j'ai trouvé déjà Bazana mort. J'ai demandé à... Là, Chebea était encore... Non, il était encore vivant, il est en train de respirer, on l'a déjà fait, on l'a étouffé, 5 sachets, des systèmes scotchés. J'ai trouvé Chebea en train de respirer, et les policiers continuaient à l'étouffer. Il a résisté vraiment, il était très fort. Mais là, j'ai appelé Christian, Major Christian. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce que ce monsieur, vous m'avez dit qu'il doit être reçu par le général Numbi. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, mon frère, c'est un
ordre militaire. Toi, tu connais l'ordre militaire, ça vient de l'aérage, ça vient du sommet. Je lui ai demandé quel sommet, parce qu'il y a que le général, que le président. Lui-même, il m'a dit non, vous avez déjà cité. On a exécuté GBI. Et il m'a dit non, monsieur, il ne faut pas parler. Parce que les conseils qu'on a reçus, c'est de ne plus dire à personne. Alors, on a pris des corps de GBI, on a mis ça dans le jeep de Canet. Ce que j'ai constaté, GBI a fait ce que le major Kissa m'a dit, a fait, je crois, 25 minutes pour mourir. Mais pour Bazana, on a fait avec lui 5 minutes. Bazana, on l'a mis dans le véhicule de la VSP. Mais Tchebeya dans le véhicule de Canet. Ils ont quitté l'inspection générale parce que la décision était qu'on doit l'enterrer. On doit enterrer tout le monde. Mais arrivé là-bas à Mitende, au lieu d'enterrer tous les deux, le colonel Daniel a insisté encore. Il a dit à Christian, on ne peut pas enterrer Tchébé. On doit laisser Tchébeya, enterrons Bazana. On va dire que Bazana est complice de cet assassinat. Il faut enterrer Bazana. Christian a dit non, enterrez tous parce qu'il n'y a pas de grâce. Il lui a insisté, non, enterrons Bazana, laissez Tchébeya. On va dire que Bazana est porté disparu, c'est lui qui a comploté avec les autres, avec qui que ce soit. Alors on a fait de la sorte. Selon l'information que j'ai reçue auprès du major Kissia, le général Enumbi a donné $10 000 pour récompenser ces policiers qui ont pété. Ils ont pété jusqu'à 4 h du matin. Je suis prêt à rentrer à Kinshasa, même aujourd'hui, témoigner. Et aller montrer là où on a enterré Bazana. Je suis prêt de tout. Mais que ma sécurité soit garantie, que la sécurité soit garantie par la communauté internationale. Je n'ai pas peur. Je suis parfaitement d'accord. Si je serai assisté. La question est celle-ci. Il faut faire attention avec les gouvernements congolais. Il peut peser. Peut-être on va me condamner à mort et je vais rester à Cacho et on va m'exécuter. Ok, merci, j'espère que Bandeko. Bolandi, première interview à Paul Milembo, major. On a ça en France 24. Après, c'est ba air oyo. Chebe na bazana ba kufaki. Ye nzamba la raté. Bureau nae et azaki na caméra ezozwa image après plus de 200 mètres. Donc mon amoni tinde ba bomi china ni nani Fidèle Bazana. Ye comme azaki munene e ba 32 sachet alors ba sali 5 minutes. Mais Chebe a comme résistant qui a saki 25 minutes. Donc ya moi ba bomi Fidèle Bazana ndé ayaki na jeep nae a parquer sika jeep ya général John Numbezalak. Ndé ya moi akoti so azo boma chez Béa, bah étouffé pendant plus de 25 minutes. Beaucoup de détails, on est sur Bandeko. Rien à commenter. Est-ce qu'on a un message? On est tous à et ça n'a pas été belé balandak. On sera anonyme. On s'afficher. Mais Paul Milambo a commis Mukanda, a commis Lingaï, dans message. Et ça pendant message à Lingala, à l'Obinin. Awa na osenga na banjuzi oyo baza na dossier ba comprendre nde makambo eza kokendela. Paul Milamba Lobiboui. Bonjour monsieur Antibal. Ngai Paul Milambwe par interview na ebite so bi ba ko faciliter retour na e oza bien témoignant na procès a so boye ba kombo ya mutu moko oyo awaza libre za ko circuler zo tambola na ebite peut-être les deux émissions na salle oyo a ozanka o kima a no senga pe na ba service tout oyo les émissions tolo bate ndela ba oyo Antibal tolo bate landa. Bonjour, monsieur Antibal. Ngai Paul Milambo.
na caméra na ngai ya surveillance na inspection générale ya la police namonaki ndenge baza koboma Shebia na bazana lokola nazali kofanda na ndako ya Major Kenga Kenga ye azalaki na ndako ya Kenga Kenga na Regini ma campagne na 2010 quelques jours après liwo ya Shebia bakimisaki ba policier oyo baetufaki ye vers Lubumbashi. Ngai milambo na bomba maki na Kinshasa. Kimekoti azo loba akomi message. Kimekoti nde na 2011 na bimaki na ngana ke na justice pour la vérité. Alors na ke na justice a tombé na maboko ya bato bazaki proche ya John Numbi. Malheureusement, la justice militaire, il y a Pont de Mukuntu. À l'époque, il y a Pont de Mukuntu. Ça est corrompu. Na se retrouvé na boko ya batu ya John Numbi na Kinshasa. À partir ya wana ke champion. Ah so kombo ya mutango yo tenga mayango champion. Alliance champion kombo na e Barwani Nziambi champion bapesa qui a mission et pas John Numbi c'est ainsi que baye kopesa champion Barwani Nziambi mission ya kobimisa milambo na kobimisanga na butu komemanga na Lubumbashi donc Barwani Nziambi champion rectification azaki aza numéro 1 ana été maza opération ya ane ya Lubumbashi ayena kido na Kinshasa yende ba John Numbi apesa émission azwa nani Paul Milambo comme aliaki apesa ba vérité dans son niveau de justice ba bimisi ba kena wapi na Lubumbashi champion atiki famille na Kinshasa o aza suko champion Barwani Nziambi aye atenga na villa moko na golf to bandeko bo comprendre que pour ce oyo et ozo pesa na ba révélation bandeko yo sana njoto malili oyo côté na bato wa message ko bomba même na régime o ezali awa même na ba conseiller na ba collaborateur ke mokili ya tata Nzambe babetelaka tolo te. Vous comprenez ndenge opération salemi donc c'est-à-dire Barwani Nziambi champion John Numbi confié mission azi Paul Milambo bolani na interview awa ile mutakena Paul Milambo na golf babomba qui est secrètement kuna après récompense ba petit champion ba fêter na année aéroport yim faisait cause année aéroport numéro 1 année aéroport Lubumbashi à l'époque quelque temps après nani Milambo abima donné ba tsaki wana moyen Paul Milambo bima ezaki te mais kimela qui par frontière après quelque temps ba longwe na aéroport à communauté de ville en 2017 2018 nde to ba hasard responsable ya opération ya année na Okatanga à travers fonction de yemta facilité fuite ya John Numbi le général Barwani Nziambi alliance champion bo opération ya makambo ya Katumbi yemta sala yango o ba sa Katumbi o so akima boye as élément peut-être les lois naza ko instrumentaliser justice mais à travers l'élément bolani d'abord audio awa ya Paul ya Major Paul Milambo o baza à l'époque à l'époque
à condition que la communauté internationale va sécuriser la fait la vérité. Là, ils mangent. Malheureusement, les loyaux, Bawani Zambie a sécurisé librement. On a chargé opération. Il y a Anne, il y a Okatang. Dans la porte, il y a ta facilité. Fruit, il y a John Numbi. Est-ce qu'il y a John Numbi Bazali? Point d'interrogation. Dans un engagement, on a le dossier procès à Chebea. Parce que les Congolais belé et belé basé à distraction. Donc, na Congo, Babiloko est important. Tala mwana mbala na ozolo basoki ba supporter bagangi. Donc, on senti batunion sont aux importantes ne batu bazwa et préoccupé bango. Lelo oyo nazo répéter dans un engagement. Tu qui procureur colonel Osambisa Antibala zo engagement. C'est très risqué mais dans le bara Zambe auto priaka. Yende abate laka. Biso. Moi sachez be siko zali. Moi si ya bazane siko zali. Boye baketo komi prêt pour la victoire. Bana Chebea, bana ya bazana. Na Biblia baloba ata bute umeli ndenge nini suka moyo ekotanga kaka moyo yango eza nde vérité. Est-ce que champion Bawani Zambie ayebi sika John Numbi Zali yango zo mona même na niveau ya ba magistrat na niveau ya service ebele durant 18 heures ya Kabila mandat ya Kabila eza ba service mususu ba agent mususu donc ce ka réussir vière à la munkaka nde biso baka gloire à Dieu nzambe na tongo leo na tangier ba de gloire à Dieu pour na Kabila et azotala ba immeuble la tongi azotala bomengo aza yango c'est grâce ya Kabila pour na bango alors bato ya bongo ata na ndoto ba kotaisaka bango jamais. Alors c'est messieurs, on a chargé opération. Yao Katanga, Yende Moutou, a facilité Futia, le général John Numbi. Besoin mon a Kalev, Tisco a porté disparu. Abatami azo comme un message, mais l'État, Tisco a besika zalité. Donc baza ba petit na bango o ba côté na ba ane Tisco baza ba on travaille na ane bazali ko bombela bango ba vérité na éviter le boga ta la minute. Tozongi na dossier ya Est. Félicitations à FARDC. Ndenge a refoulé ba membre ya M23. O bakotaki na Ruchuru de na pesa information awa. C'est une information à Zalango. FARDC azongisi bango. Ndenge na lobe toujours tozali koboya tata Mokonzi na 2023 comme na discours ya Kabila que non ceux qui na pesa ba problème na ba congolais te na résultat qui problème ba congolais te parce que na 15 collaborateurs et yango
ça nous toujours mettre fois que non. Il faut qu'on dise les manji moment les conseiller. Nous répéter le koyo. Moutou azana idée aussi le qu'on a aye mo azu idée malamu. Mais ba conseiller ba yé tellement ba conseiller l'équipe trop. Ti ba obebi sa idéologie ya moutou yé mon ko azaki nango ya kosa eloko. Ils ndenge moko aw. Na début ya mandat pouvoir Tshisekedi moko so tali bazana vision ya malamu pour la mboka. Mais son entourage, est-ce que bazali ko aider toté tala ba jeune ba ibinje mboso ki ya ni to salite wana na kati ya conscience ya mutu ye moko tolongo la ba esi partisane nous biso no to bi ke non Tshisekedi okuta mboka moko ezali inachevé. Il faut construire mboka. Mais ma interpellation ba jeune ba sali wana. Quel que soit bazala o instrumentaliser la politicien. Mais makambo ba lobby ezeloko vie continue ba congolais baza remona. So ngai na kosenga so ezali ngai na kosenga na ba conseiller mukonza mboka Tshisekedi ya babana wana. Peut-être na bato ba kotia wa biloko eza sous forme ya ko sali image ne ba biloko yo oyo mutu nyonso sika azali. Total même na match ya balle ya match betamaka. Ate équipe eza ko mener entraîner azo obligé ya ko azo rêver toujours équipe pour match que tina suka. Elo basa eza na interpellation. Basa na bato yo baza ko lala parce que matato qui est dans régime Tshisekedi il y a déjà qui ne travaille pas. Alors en 2023 tu serais te rendre compte. Alors mais njembo ya bana eza njembo moko eza interpeller ba politiciens. O esiko ozali DG, ozali ministre, ozali conseiller. De la Moussa neti la Moussa de momo ilala et de la Moussa Tshisekedi. C'est pour ngai na conseiller na Fati Beton de bande ko ide pesa bengaka. Aluka ya mabana mais idée oyo conseil d'état soyez au bakata ba vidéo bazu en tout cas bato babomisa kabila bango wana donc Fati sokola na bato babomisa kabila bango wana ba les mauvais conseils na tolo ba aw do asalika mpona sepelisa yo yebisanga soki batiki njembo wana ekosala yo nini ekochange yo nini. Et pourtant, kolongola ngonde et ko diminuer popularité na. Na ebito so ba conseiller bazali pe bango batanga mingi batanga na ba Sorbonne. Idée pende kolongola ko censurer njembo wana na monti na ngote za njembo nde interpeller bato balala ki bande ko lala. Ke no ndenge za bezali bo. Eza na ntarte. Eza na ntarte pour to bungusa ko oyo. Possibilité wana ezali. Mais za conscience ya mutu na mutu esika zali. Il sera assimé pour ma poste et la responsabilité. Aïe, bah que non, tout ça dans Nyonso, mais les Congolais vont continuer à souffrir. La part à toi, tout le monde, félicitations à la chaîne Nouana, au Bassalinje Bouana. Dès on va tout le monde, si tout le monde pembe, tout le monde pembe, si tout le monde mouille, tout le monde mouille. Donc, après, on peut sa deuxième partie. Il y a ma révélation. Ndengenini. Bandouso Bossam sa procès, à chaque fois, les informations aux ala, n'a pas STVA n'a pas continuer, tout peut savoir d'informations. Merci Andeko, les beaux gars, c'est ma caméra. Merci à Bandeko, c'est pour l'Andabiso. Beaucoup on est coupé ma casse pour l'Abiso. La révélation, c'est ça qu'on peut ça. Ah, Bandeko, belé les bazar au sépilaté. Toujours déranger, l'esprit belé. L'esprit va la vérité. Oh, sur la vérité, bazar peut basser l'oignon. Maintenant, bah, ils allaient anti-bala, tout le monde lance roquette et Odenda. Zampambo la bino, bon s'abonner massivement pour n'a besoin qu'à actualité en temps réel. Zambé, apambo la bino, Zambé, apambo la Congo. Nous avons toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo
Ce qui nous divise, c'est l'appartenance. Mais si vous comprenez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, Congo ya Kasavubu, Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, Congo ya Tshisekedi, Etienne, Congo ya Kizenga, Congo ya Mouzé. Tout ça là-bas, merveille belé. C'était toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, affaire à suivre. Ciao. FARDC, Azomisi Bango. Ndenge na lobe toujours. Tozali koboya Tata Mokonzi na 2023 comme on a discours ya Kabila que non. Ceux qui n'a pas ça ba problème na ba congolais té na résultat qui problème ba congolais parce que dans 15 collaborateurs et yango. De na bisa no toujours mais fois que non. Il faut qu'on dise les mandji momo les conseiller. Nazo répéter le koyo. Mutu azana idée aussi le ko na aye mo azu idée malamu. Mais ba conseiller ba yé tellement ba conseiller l'équipe trop. Ti ba obebi sa idéologie ya mutu ye moko azaki nango ya kosa eloko. Eza ndenge moko awa. Na début ya mandat ya pouvoir Tshisekedi moko so tali bazana vision ya malamu pour la mboka. Mais son entourage est-ce que bazali ko aider toté tala ba jeune ba ibi nzembo soki ya nini to salite wana na kati ya conscience ya mutu ye moko tolongola ba esi partisan nous biso no toyebi ke non Tshisekedi okuta mboka moko ezali inachevé. Il faut construire mboka. Mais ma interpellation ba jeune ba sali wana. Quel que soit bazala o instrumentaliser la politicien. Mais makambo ba lobby ezeloko vie quotidien ba congolais baza remona. So ngai na rosenga so ezali ngai na rosenga na ba conseiller Mokonzi mboka Tshisekedi ya baba na wana. Peut-être na bato ba koti wa biloko eza sous forme ya ko sali image ne ba biloko yo oyo mutu nyonso sika azali. Total même na match ya balle ya match betamaka. Ate équipe eza ko mener entraîner azo obligé ko azo rêver toujours équipe pour match que tina suka. Elo basa eza na interpellation. Basa na bato yo baza ko lala parce que matato qui est dans régime Tshisekedi il y a déjà qui ne travaille pas. Alors en 2023 tu serais me rendre compte. Alors mais njembo ya bana eza njembo moko eza interpeller ba politiciens. O esiko ozali DG, ozali ministre, ozali conseiller. Mais et la Moussa neti et la Moussa de momo ilala et la Moussa Tshisekedi. C'est pour ngai na conseiller na Fati Beton de bande ko ide pesa bengaka. Aluka ya mabana mais idée oyo conseil d'état soyez au bakata ba vidéo bazu en tout cas bato babomisa Kabila bango wana donc Fati sokola na bato babomisa Kabila bango wana ba les mauvais conseils dans tolo ba awa do asali ka pona sepelisa yo yebisanga soki batiki njembo wana eko sala yo nini eko changer yo nini. Et pourtant, kolongola ngonde et ko diminuer popularité na. Na ebito so ba conseiller bazali pe bango batanga mingi batanga na ba Sorbonne. Idée pende kolongola ko censurer njembo wana ngana monti na ngote za njembo nde interpeller bato balala ki bande ko lala. Ke no ndenge za bezali bo. Eza na ntarte. Eza na ntarte pour to bongusa ko oyo. Possibilité wana ezali. Mais za conscience ya mutu na mutu esika zali. Esika za ko assumer pour ba poste ya responsabilité ay ba que non tout ça dans nyonso mais les Congolais vont continuer à souffrir. La part ya to ba tout baté félicitations à ba jeune wana o ba sali njembo wana ndi wana ba to ba tout baté so to moni pembe to ba pembe so to moni moyi to mona moyindo naki après on peut sa deuxième partie ya ba révélation ndenge nini bandouso bosam sa procès ba ebesika to rusukela à chaque fois les informations aux ala
na ko STVA na roya pour continuer to pe ça information. Merci Andeko, les beaux gars c'est ma caméra. Merci Bandeko so bolanda biso. Boko ne ko prier ma casse pour na biso. Ba révélation toza ko pe ça a Bandeko belé les bazo baza ko sepelaté. Toujours déranger ba esprit belé. Besto ba la vérité té. Oh so bi vérité baza pe ba ça l'onions. Maintenant ba o ezali antibala to be lance roquette et odenda. Zampambola bino bo s'abonner massivement pour na bozwaka ba actualité en temps réel. Zambe apambola bino, Zambe apambola Congo. Ndenge va toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui nous divise, c'est l'appartenance. Mais si vous comprenez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, Congo ya Kasavubu, Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, Congo ya Tshisekedi, Etienne, Congo ya Kizenga, Congo ya Mouzé. Tout ça là-bas, merveille belé. C'était toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, affaire à suivre. Ciao.